bongo siko mutu azobenga fali pour parler ki na ya azobenga ya azobima leki azobenga fali ya po akosa bino kakufeli mama danger nga na kote na live na ye akomi yo ozokoma na ba commentaire na kofula yo tete tanga kombo na nga gasindakala yaka pena sala video yo Zidane yo okonza ba mama mwana na ya to makofi ipona ko ayebi yango bien ne ala sel wa kwa za nga sa kwa za nga ba une ou deux fois ou trois fois dali banda ko ba tikali wana ba kwa za nga te o ba tikali wana to internet ba kwa za nga ite s'il vous plaît, tout comme on a 10K opération. Yene ngazawana aya pena sala video yo Zidane yo aya pena asala pena video pena ko pupula aya ko kachi ngazida atango tata komo na ga we Zidane yo yenda kalo amuna ba mbuma makofi na kusopele lokwa ba ningisi nzeta manga bongo ba mbuma manga ezoko sopa na ngo makofi na kunyata yi po yesu afunguli mbanga na ayo kuluba oyo Zidane yo osala yenga zina to ayiba ngo biege ndina zana atele ki distance kana okuta nena kunyate bambu et puis umela pona kuta na ete umela te c'est même kuta vana nenye po soka meko répondre ngaka na video ata moko be meko luba ka quelque chose be meko contredire ngaka makambo na ko luba pona yi ayiba ngo bien ke umela te putu kuta na quelque part et umela te ndoki talaka gelungi ndenge zebela lokola lo mama matame diembela sopana lokola mama bela ya karabala sorcière Zulu kimunene yo so mona pena mama oyo na bia bino bolo bango beze za bezite gasi mbisa ndimaki te ke famille ya Willy to ba ko bima bino mutu boli bomemi yango te asali beze za bezite amu yibia ngasa biso makasa ngai personne ne la connaît. Je suis en train de pleurer ma mère là en fait le corps en direction de Wayako. Donc on a coupé le live de Wayako pour rentrer dans ce live pour lui dire si elle continue à publier les images de notre mère, on va la porter plainte. On est en France, on est pour Congo. C'est pas normal. C'est mieux. Oui, OK. C'est mieux. Wana bato aliwile toka ba na wile toka ya mamo ya kufi ya basi donc ba pesi avec alongola ba photo wana soit niveau alinga yi ba bango matanga na bango et puis oyebi pourquoi nabi ya kema fume oyebi pourquoi pe yindi kuna pona famille ya wile toka pona bambongo na bazo kongola yi ba boni ke yo ndenge oyi ba biso matanga bo soit na 2025 muta yibi bato matanga na bango mama bango kufi ye koto bazo kongola yi bambongo soit niveau kema fume famille ya toka ba vandi kuna batali bali donc moi na so photo apambaka ya mama biso nenga tshé da bambongi bando côté na donc grâce Mbizi on la connaît yoka balui ba yebi etezela ba yebi ete ko c'est ma mère ete ba douana nyosa tanga ba komo na ba onete yeso mona na photo na bien donc grâce Mbizi on la connaît pas dans ma famille personne ne la connaît. Je suis en train de pleurer ma mère là en fait le corps en direction de Wayako. Donc on a coupé le live de Wayako pour rentrer dans ce live pour lui dire si elle continue à publier les images de notre mère, on va la porter plainte. On est en France, on est pour Congo. C'est pas normal. C'est mieux. Donc au moins yaki bango donc baba to matalana te baba to ayeko yiba ayibi matanga ya ba ayibi bango matalana ayibi bango matalana comme grâce à Sali a changé na ba date azui photo mama batu ya changer ba date ndi yende mutazi Sali atango na no snap atango na no snap a snapper photo su koli yango lisusu et puis ache ba date na yemo ko ba kolo matanga bango non donc abeta bango pena kuluna ya matanga na bango pena ya jango ikomi ya yeba saleli pe ba koti quoi ba cotisation quel niveau zuwa mutu oyo azana état d'esprit ya ndenge wana bongo siko ba makambo oyo akosa bino wana nyoso to wana Congolais asaza chiffon ya mai afasa yango na tableau lokola na kata cerveau na lokola ndenge ezaki to ba komela biso à l'époque ba komela biso na touche ba tozo koma na touche to koma na crayon na craie na tableau mwana mwasi wana azalaka na kindoki na esiko abeta yango na bututa yaka nango na moi makasi ega yemba moi ezali kasi ndoki azali kopumbwa mokile kamwete ngai nazo yebisa yo ke mafume azali boma te
aza liboma te aza nde ndoki siko ndoki oyo na butu azaka so na eloko osala te abimisaki ndoki ne na moi et puis anormaliza yango anormaliza ki ndoki na bino bokomona ka fio makambo ba fio ya makambo internet ya papi kuna na Londres sasa bango ti atanga bango moko omona bozo ya papi loka mtaliboma atanga bango na bakombo bana ba science bomona na internet na ba fille ya nzala ba fille moko bakalese toboka ba fille moko bakalese madofolo ba fille ya nzala ba fille ya bisenga senga il faut ko kongolela bango ba star te ba comment ba star ne ba komi ko kongolela bango normalement liboso ezaki ba star ne ba kabaka mbongo na lobby Koffi Olomide omona ki bana basi wana bana kindoki puis bana domination ba pamba te bazana kindoki o ya domination parce que ndenge biso surtout to yebeli ndenge maître Gims aza wana soka ye abando sala vidéo na ye oke non azana ba problème bona ba bando kongolela maître Gims bambongo ube dadine wana ye kongolela maître Gims na jaju bongo ube naza nenga za wana naza nenga za bando kongolela bambongo oyo ba star ya ndenge ba star ya kindoki ba fio ka ba ya kufinga batu na internet bokomisa bango ba star bana bomba mapapa banjanja baliaka na baposhi na bino ka bato bafingaka so basiso finga bino baolia na baposhi na bino bakongole bayuma bakongole ba grand yuma nona mona te ngakutu mutu ya liboso na ngata ngai shini o ngai nazalaka soki angelu na paradis o bayuma bango tout bayuma espèce de yuma ça ba génération ba sans esprit pour que yuma wana za ki génération ba tikela bango ba famille na bango pour mon esprit na ngapi na na te mais si esprit de samandero ordinateur 48 mémoire pire esprit na kata 12 penza vous comprendre yango wana pende olobi ba ko kota esprit na ngate ça dit que na esprit de descendance ba fina ba ko kota esprit na ngate pour na esprit makasi esprit na wana ngoya makasi o ezali héritage ezali descendance ya ba parents nanga ba congolais ba gayuma ça veut dire ba génération ya génération ba famille na bango ya ba kokoba na bango ba yuma ki yume banakala po au moins na 2025 mutu bo benga star bino mutu kongola gembo bino bo sombele kaleson bino bo sombele soutien bino bo sombele kiti mbeta ko lalela alala na kiti kwa la bo sombele mbeto bulubi wa star yo so mona Nicki Minaj passe ba congolais lié yo so mona on a Nathalie Makoma ba congolais lié mbongo yo so mona place Rihanna bazo sangisele mbongo po azana ba problème mama bonga beti ou bien mama bonga boke libanda bale ba sangiseli ça va pas ou quoi ou bien kombo ngo star ba congolais faut bokota sou bien na kata dictionnaire ou bien ba congolais nyonso photo zong sabino na kata chic ba congolais tunde boza wana bo to pan sabino na kata baba biso to temi lokola ba milaki sinde to wando benga à l'époque ba milaki si ba professeur to wando expliquer bino na ba 2025 to zong sabino na kata ba chic to kamata pena dictionnaire to chawana to pesa to kamata mo o star o to kamata ngo to peser yango star azana beso ba pesa ça a besoin de pesa ba fille obino bosombela ba kaleso bosombela baba so bana règle ba même pas na bande hygiénique bosombela ba serviette hygiénique ba même so makile zo tanga ya za même pas na serviette hygiénique o ba benga protection ana ngote bo sanksa ba bosombela ngo ko banda na makila na sama kolu na bosombela ba serviette hygiénique apo obenga ba star ba congolais ba grand yuma ba giyuyu pankebere ba ba teke mondo kombo na ngo Far West donc il le bana le ndo banda bana to photo to répéter la bango le ba vérifier beaucoup le coup photo ko to continue répéter la mondo kombo na ngo Far West biso to tikela ba yuma ba renye mondambo parce que mondo yo le cours lo ba ki boye alo ba ki nanu boye mondo ezalaka nanu dirigé par ba yanki ba Samson na ba Goliath à l'époque ala gisoko so na mutu mo boye ba 2 mètres ba 3 mètres ba 4 mètres Goliath ba yanki tant ba Goliath ba meni sala ba tireli ba yuma neti ba biso ba Sidani ba Goliath ba descendant ba Abraham ba Moïse idéologie kinke cérémonie to tikela ba yuma ba meni ba komati ko kongolela bango mona bana keno mutana bo moyi ba komo kongolela ndeke bembe et puis ba donc to sané tozongela pouvoir bo donc ba bimisela biso da donc ba telemela ba meni ba star ba fianzala
bato ebele bana ba problème tout le monde ba maman bomengo bango ba sokufa ba maman o ba sekisa biso na ba théâtre de chez nous tozaka bana miki ba maman na bazokufa maman bolingo mto sunga bango azati bana baso matalana oyo basaka leçon ya mutakala oyo bana baso ya pamba oyo ya njala oyo bana bango basta ya nzala basta ya lokoso baza longola kutu kombo stanga na benga bango bana basi oyo ngazo benga bango bana basi ngana kucha bango ata ba chronifuati kasi ba chronifuati ko ba jouna fuati na ba chronifuati ngana obenga ngana kotangela bo bakombo ba star wana te basali ba star ani ba star bateke ipondu bateke matembi bateke ndunda oyo fingi mutu lobi nango ye ote yo star ba lebando kongo ilombo na ikiri changa babulu yeke ba wobo kele bankebere ba taureau sans esprit Gasimbisi aza moibi Gasimbisi aza ndoki Gasimbisi aza bilokosi capable de tout. Papa Wemba loba se loko moko muto aza capable de tout faire, na muto aza capable de ne rien faire. Bazara mutu moko. Donc ce senga botumba fo tumba bombali. Muto aza capable de tout faire. Na muto aza capable de ne rien faire. Parce que baza capable de tout faire pour ba yo ko sabino na kati internet. Et puis baza capable de ne rien faire pour ba misu baza bana mikanda te ba misu baza na zani na ndako te ba misu na loko te me ache ba choko na ye azu ba sil na ya che azu make ba che ya vandi na bandi na za star. Muto aza capable de tout faire. Pourquoi ba Gasimbisi wana na bato bana ba capable de ne rien faire, ba capable de ne rien faire vandi wana ula sa ba démarche mikanda ba za ba mikanda ba vanda ba comme intégrer ba comme stable net biso o de ka ba mboko te au ya wana na internet aza ko pesa ba tout trafic. Tant que comme contrôle d'identité zo ba mbango ya ko parata ko leka 100 mètres. Wana ngana wale kana otala sko mbila na fixer na misu pona ibiki na complet. Ah non. Et puis, ba Congolais, mususu na mona kapeza ba timba ba salele ba kanyote. Kokamwa. Koyoka ga mutakufi nga. Ezana live mo bona ibite sopeka live na ona mataki. Mutu mo ina commentaire ba ndo commenter ouais Zidane. Ezana live na. Ouais. Bino pena mutakufe bozanga mawa. Na ibise ba wana bino wana o bozanga bisika wocha ngo ba mawana bo elekela bino bozanga ba place ko place. Wana za problème na. Ngana ebe naza sentir que Gasimbisi akufeli ne mutu te yo mutu kufeli yo moko mutu osa matala na omi filmer yo moko so adiza na salle de akata na monaki image moko boyo aza na salle moko boye azo mi filmer na tali ngabi doba Congolais makambo ngana omona ngamo kam na omona ngo obi ba Congolais nyoso batike balati bo manette de vue balati bo manette Baloris baza isusu te Baloris baza te Balosi ya baza te Babilo quand on omona rapé Congolais ye mutu moko pa ye o akosi bino pa za Congolais pour ayepe na pouvoir va na bando gérer pe bino ndo so mona pele ona bamboka na biso nde bo mona pe ba makambo ezo lika wana po ba Congolais majorité ba yuma majorité ba Congolais soki majorité ba Congolais balaki esprit mbelero biso moko na ba goma na to kimisa ba nyama wana ba Congolais ba grand yuma okosi ebo melise mukinza na luta fungoli munoko ha ameli mukinza oyebisi Congolais mukinza ndeza na so chango na bibero meli lobe komi millionnaire Congolais ko fungola munoko melise mukinza ba grand yuma Dogasa mesa ba Congolais mukinza mukonyonso ba Congolais zaka fungola munoko ba Congolais zaka fungola munoko na meliso mukinza ndeza bosoka mati mukinza ndenge za wana so kalingi mukinza osiso kalinga ngo tokisi yango omeli yango lobi na ngo komi milliardaire Congolais ko fungola ko tokisa mukinza ko Aye bisao ko ba bilo ba so ba yana ngana mona ba vision na ngona en fait ton ba ya ba se ba vidéo na en fait ton ba bandaka ba bilo na bangana mbala mona on comprendre des scénarios na bango de A à Z na ta ba vidéo na bango te même 1 minute mais so na lekika ngona pourtant mo bo moko abimi na santa bango mbala mo OK ata la théâtre so c'est la biso ya au Santa Baraka quoi mais tellement na calcula bango souté pour na sala ba vidéo na tala bango ka bona ota nga bimi ka munga na omona ngamu kam na omona ngobi ba Congolais ba tikali pe fu ba na bezo ba lata no maneti pour ba mona bafungula miso babengaka zebola meso mwene chukema chukema bakongole bagayuma soka lati talon na ye aye kuna lazima soko wana bwaki akamati pe kabelo alati ache mako pe ya bane engai nazaboye yo mona ngana bafulaka bango ngafoza l'esprit poza mona mwasi o penoza liboso na ngana face po ya ba vidéo te ya ba tête à tête boye pena fara fa pena sko ba fulanga Zidane mokonza mama
bafulanga pena mokili te me basimbi ba telefone bo batande yo bafulanga Zidane ya fara ya tête à tête ya ba video na yebi ke mo ko bomba ne na Toulouse ko bomba ne na Allemagne ko bomba ne si wapi kuna ofinga ngai mais ya fara bo tukuta pena quelque part bo banasko ko gazenga Zidane bano bafulanga mon côté na kati ya mavula coin ti coin vous comprenez bandoki bana basi wana uzomona wana bandoki bakondoko ba grand kondoko na batu olo bana na bango te ondimi basangisela mbongo après komi ote nazongisa ote na sengaki na ngai ete ye moko muta proposaki nga nga sotolo banana otolo banana ote azwi matanga na nga nazwi matanga na nga so esengena lelanga mona lelanga moko so sengena sa matanga na nga mona osango moko pomona ke bana mambo esprit te bazana bango esprit te bazalaka esprit te oya inkokota na bangoko bazalaka esprit te soko tali lelo me bagando na bango nde koma osala mawana omona o kingandi na kingandi mais ngata na vanda ka na otala bango na mona film bango ndenge banda kitilo place suki na sina mona kango déjà na début na mona nga manjoli njonjo ndaza yu matimba te manjoli njonjo atimba te manjoli njonjo yo utiki sasa oye bakoni fuata kisasa bakoni fuata poto basali neti bayeki master pa na yo baende ko yibo makolo eloko ya yebaki te ngata na talanga bango na mona wata asali soki anniversaire soki mariage soki nini na tali bakoni fuati nyoso to banda ko fingela kisasa na moni bango na feti wana na lala na koseka ngabi me atuka mwa maso pe na pena sans esprit aye bateke ti baye wana baende ko yibe makolo bayebende makambu to ba siso bende makambu pulo be balule manduki bakoti na randu batemeli donc ça veut dire que film wana ngana mona kango déjà na mona kango déjà na solo ngopena masa mo ngabi me muto moi so az esprit ngabi moi so az esprit outi bakisasa oye bango dana kisasa bazako banga obo bano finga yo bafinga o we na kisasa ali bayene ti bakomi ba master na yo omona nuka film ngoti nzoka nde bayende po bayibo makolo lelo bayibie makolo bano finga ye oyo bando kasa ozaka numéro 1 yo banda ko kasa yo leki biso nyoso yo banda ko kasa buna bunga na otala bango kaka me babilo wana tunga na munena ngangu dana avance na rien à voir contre bango nyoso tout mais na ba relation na bango nde babanda ki ngona place bakomi mais film na sens ko le bakake film wana ngana mona kango déjà na yebaka ndenge esukilela na soela ngo pia même na 2 personnes moko boy vous au monde donc voilà c'est ça bayaka ko yiba e makolo yo moko so ozongisika ba film et tout ngande na boy mona nga ndo mona ke mafume nga na rande na za wana po ba mona nga na ba face na ba te ba nga e banande na confiance ngani na za boso na sina ba fula o na internet ba ko mona nga na video te nga so na sina ba fula o na internet atakuto un jour to kutana o to bongisi na ko sa na photo te na kanga na video te parce que bana basi wana soka ngine photo lobi na ngazongi suna rando chakuku cha rando ikezongi kaka bongo ça bouge pas ngana ko kota na rando tape lobi omoni ngale na matanga na yo moko bona uti kuna ali na uti kuna na ye matanga na yo po kufeli te na ko yate so ngape na kufeli ko ya pete danger kaka bongo Optang bakoya ba ibo makolo. Yoka ndeko na bango. Boyoka ndeko na bango moko boyera l'équipe ya ndeko moko boya ya chronique makamba lobi sur grâce. Osakana kone ni kali mokonzi. Te yep na lingakete za problème te wana na lingakete. Sora kufi lelo nga na sepeli. Hai, à ce point. Anila makambo eke bien te. Alobeni. Soki ya kufi lelo nga na sepeli yepe songa pe na kufi yepe a sepeli. Kala niveau. Ozomona niveau. E komi sérieux makambo. Pour barankino niveau ya boke soki yo kufi, olobi bien. Soki kari na kufi. Nga na sepeli. Yo sepeli. Oui. Obimisi na sourire. Liwa ya mutu. Pona lingakete? Kala niveau. Ndeko na yo grâce ngisi ya kufi. Relation ni bozaka ona grâce. Oyo mama na ya kufi. Ye moko te be mama muta kufi.
Te maman akufite. Maman Grace Mbisi akufite. Atikala okufate. Ah bon? Atikala okufate. C'est quoi? Oh, ils ont ça la les années. La pauvreté. Quoi? La pauvreté. Comment ça? Donc, biloko grâce à Sali, eza pauvreté. Ndetindara mutu. Parce que nga na ko boma maman botingate, pona senga mbongo a cotisation, pona na problème moko na justice, to na ngina fout avocat, to na ngina somba voiture. En tout cas, eza pauvreté accompagnée na bassesse na ki lettré na kati. Kuboma mama siko nenga sali bongo abomi mama na profiter. Siko na ye na muta ko céder mama na loge. Na muta ko tinda kanganga différence eza. Ah. Mania mususu mbongo te na Ozi yango wana David Mombele. Na oye bisa odo. Na muto akoteli komba mama na loge ko na Grace Mbisi ndenge moko. Yoko obumi mama ondime bo mama na opoza na banzala na o. Do ya pauvreté ko. Eza pauvreté na nzala na utoko lobango. Eza pauvreté na nzala po muto koma na niveau wana bi obe yango bezi ya besti. Ya nzala. Na omona ndeko moko Megan, mama Megan, bakoye biso combien de fois mama na ya kufite azui mama ya Willy etoka. Peut-être yo bino bu vérifier kama kambo. Na wuto chelo ba audio kuna ba bengani. J'ai vu tout le programme de ma mère. C'est ma mère qui m'a accouché. Donc le programme qu'ils ont mis là, c'est pas donc Grace Mbisi, on la connaît pas dans ma famille. Personne ne la connaît. Na ebiti sukinga mutu na yo ka français ngomabe. Bango ba eza mère na bango boy bozela parce que na mona ba commentaire awa Megan azo komasuki akufi ya solo batu bayaka na bango ka akuti live bumba mo ya kocha banocha ba commentaire akoti akumu ba live Megan mutazaki banda kalande tozaki ba nga poser bo question na tel nga yeba Megan yo ka très bien bana ya mama ya Willy etoka ya basi balobi boy programme oyo bango ba moni na réseaux sociaux eza programme bango ba chete na photo ya mama na bango eza problème ça te photo ya mama na bango grâce à yibi matanga na bango Grace Mbisi yibi matanga na bango soki merci beaucoup ndenge yo po yo comme français que les autres wa mbuye bisote donc ingana yebite bino ba congolais ba yebisa bino ba la kilamba ya noir bino lo ba no elamba wana eza rouge. Na la kiso sanza yo telanga kana musapi. Vérité za liboso na ye bazoko lakisa ya soko beta misu pai pai. Boyo kabo fungola matoi na bino très bien. Na ibite soki français ngonde compliqué mais ngape na pizza français ninga na côté allemand. Mais na yo ka nyonso tout makambo elekao. Balobi très bien. Mama na bango oya akusha bango donc mama na bango biologique oya akufi. Et puis ba moni programme oyo grâce à tie eza le même programme tie. Alors, bango balingite que grâce à somba matanga na bango, donc ba pensier moi 24 alungo la yango parce que ba yebiete. Sinon, le kola ba vanda kana France ba ko porter plainte. Bolanda lisusu. Oh nzambe. J'ai vu tout le programme de ma mère. C'est ma mère qui m'a accouché. Donc, le programme qu'ils ont mis là, c'est pas... Donc, Grace Mbisi, on la connaît pas dans ma famille. Personne ne la connaît. Je suis en train de pleurer ma mère. Là, en fait, le corps est en direction de Wayako. Donc, on a coupé le live de Wayako pour rentrer dans ce live. Pour lui dire, si elle continue à publier les images de notre mère, on va la porter plainte. On est en France, on est pas au Congo. C'est pas normal. C'est mieux. C'est mieux, mais on va arrêter. Elle doit arrêter. Si on doit la porter plainte. On n'a pas fini de pleurer notre mère. On l'a même pas encore mis. On l'a même pas encore enterré. Maman, oh le bas français, hein. Bah tout ça, bah français, t'es bah bah t-shirt, bah kinkole, bah maluku, bah wapi. C'est la maman la biso na kati ya ba live. Ezala raté. Bah traduire boyoki. Donc ba yeko pona bino français nde bandako compliqué bino moko boyoki ba lobi pe lingala. Nanu ba kundi mama na bango te. Bino yo ozwi ba photo ya libembe ya mama na bango ezo sala bango pasi yo komo ko sala lango ba buzz. Est-ce que bango ba ko sepela? Azo sala lango buzz te. Yak andimaki te ke bango ba ko riposter. Ayaki nango pena lokola matanga na ye po ba sangisele mbongo. Bon. Na si c'est boyo ka lokola ba lobi pe lingala po bo comprendre. Ayibi bango matanga na bango ndoki. Voilà.
la maman la biso na kacha ba live ezalaka te ya ningi ba buzz na ye na mutu maman la biso nani ba kundi maman la biso te même si ba kunda kiye akoluka maman na biso to ye makamba ba TikTok wana te to sala makamba ba TikTok wana te ndeni na ko vraiment pour le respect de notre maman to yebi na biso grâce te to yebi te. On doit courage, elle a du toupé. Voilà, elle a tout le programme de maman. J'ai vu, il y a eu une vidéo où elle a même filmé son cercueil. Et c'est pas Lingala yango na siko. Ah, Binope. Akeni kolongola mama batu. Baboyi, le grâce longola bemba mama batu na mire na bango nan bakundi mama na bango te longola yango baboyi ba yebi yo na famille na bango te iza mama na yo te. Comment mutu non bakundi te mama batu pina mulimo na yebe pimna na kinya. Uchepe adresse yo yibi matbana na matanga oye na ngona réseaux sociaux bango mo ba tina ba adresse mususu na ba programme mususu oyo bakolo matanga. Ah non, le monde est méchant, hein? Le monde est fou, le monde est méchant. Que mangala tiki o que ma fumi na fatigué. Ah vraiment merci beaucoup en tout cas to weekend ibira biso bato beta kakayo po beta kayu na ndenga blague te. Yokani merci beaucoup, bonne soirée à tous. Ouais mukunda. Na osunda misayo. Voilà. Mafuta ngoyo kitisa mumandambo penza no. Énergie kumusila nga ba congolais vraiment soko la kiseye sanza ya traka musapi. Ah non. Lero moko epesa biso pe énergie ya kosala ba life te parce que ozosola na batu o bazolinga bayoka oyo bango balingi bayoka. Bazolinga bamona oyo bango balingi bamona. Bazolinga baloba oyo bango balingi baloba. Mais lero la kisa bango sanza bango bazotala yoka na musapi. Donc biso nyonso tolanda ba voice, tolanda ba audio. Bakolo matanga penza baboyi na bango. Namani pe ndeko na ngai awa. Ndeko na ngai to utana ye musika. Toujours. Je suis fatigué na makambo vraiment. Makambo ekomi kindoki. Otetela ke mafumbe. Ngai yoyo. Sanga ndeko. Bonsoir. Bonsoir. On change voix. Il faut changer voix. Chaleur, hein? Chaleur. Manuela Kitoko de nous. T'étais là, Kema Fumbe, leader. Maman, l'injouroucable. Oui, Angaï Kema Fumbe, Amotema, Otete là, Kema Fumbe. Manuela Kitoko, Edingwe. Mutunangengi. Otete là. Edingwe mutunangenge. Mutunangenge so che mutunangenge to kwea te mutunangenge sa keite. Mais pouvoir retirer na maboko note. Ya te na moni longe mwasi azolela na simazana ni otetela na moni na lekia na moni longe mwasi azana simazana. Yo kama sango kumbu na yeka zero. Osakana problème na kali mokonzi. Te yep na linga kete za problème te wana na linga kete. Sora kufi lelo nga na sepeli. Hai, à ce point. Anila makambo eke bien te. Albeni. Soki ya kufi lelo nga na sepeli yepe songa pe na kufi yepe a sepeli. Kala niveau. Comment na niveau? Ekomi sérieux makambo. Pour barankino à niveau ya boke soki yo. Peut-être la maman no yo ko eza yo. On le dit bien. Soki Kari na kufi. Nga na sepeli. Yo sepeli. Oui. Otete là. Mais c'est la sourire. Liwa ya mutu. Ezanga te. Pona linga kete? Kala niveau. Ndeko na yo grâce mbisi ya kufi. Relation ni bozaka ona grâce. Oyo mama na ya kufi. Ye moko te be mama muta kufi. Te mama kufi te. Mama grâce mbisi ya kufi te. Atira la okupa te. Ah bon? Atira la okupa te. Siko oyo zo sala mani ezali. La pauvreté. Quoi? La pauvreté. Donc biloko grâce à Sali
eza pauvreté nde tindaka mutu parce que nga na ko boma mama botinga te pona singa mbongo cotisation pona na problème moko na justice to na futa avocat to na somba voiture en tout cas eza pauvreté accompagnée na bassesse na kiletre na kati mama siko na sali bon abomi mama na profiter siko na ye na muta ko céder mama na loge na muta ko tinda kanganga différence eza manière mususu za mbongo te na mboko faut au sacrifier maman c'est la pauvreté en fait muto azana mbongo azana mukanda azana nyonso so mama na kufi akosenga bapese mbongo te ozakana problème na kalimo koti te yep na linga kete za problème te wana na linga kete soko akufi lelo nga na sepeli anila makambo eke bien te soki akufi lelo nga na sepeli yepe songa pe na kufi yepe asepeli kala niveau ozomona niveau ekomi sérieux makambo po barankino niveau ya boke soki okufi olobi bien soki Karine akufi nga na sepeli yo sepeli oui. Est-ce que vous pensez que Zara tout la mois raison ou bien à Kenegi Nango trop dur, Manuel? Oh, à Kenegi Nango Mobimba Pena, qui a solo liko? A solo li. Bon, ça la hypocrisie pour nous na lingate so kufi, o kufiti. Mukolonga pena o kufa yo po sekiti. Eke na bon eza game. Yebo yo mutu ntango za ki vivant na linga ki te so kufi no komi mutu malam. To tika hypocrisie, a solo li pembe. Ça va solo li pembe. So qui tourne ma casse. Donc ce qu'on y a Kofi ou y a qui n'a pas. Oh t'étais là na bon moi. Bonsoir Lucia. 12. Oh t'étais là. Oza na bon moi mutalingi ote o Kofi. Allez, o komi mutu malam. On est à hypocrisie. A solo li bien. A solo li bien, solo li pembe. Mais na yo kaneti biso tuzala ka bantu soki mutu akufi akoma ka musantu. Tena kilelote. Kilelote muto na linga ki yote tango za vivant siko lelo chezolo likolonga na komoloba mutu malamu mote ya hypocrisie nya wa kufi ba mpuku basale matanga c'est de l'hypocrisie c'est ça asolo lipembe côté kuna fait yo ngana tuni photo mwana mwasi azolela na sima grâce aza nani azolela nini ya zolela po ba bimisi na poisa ke yepe aza muta copy ba timbeli ki na ba copy o ya grâce ya soutena ki grâce ils appellent copy na bango yepe aza na kati copy na grâce ango yeyo OK yepe aza na kati ya masulu côté ça qui idéologie grâce à 20 000 apesi soki 300 to yoka ki ye 500 abimisi 500 et puis 500 wana izaki kutu ya yete izaki ya merne et puis alubino azopesa 500 wana pona kimutema malamu nzoka ni pa meta baninga na iswa dizana 12 aya koluba keneo na koti na terrain na bino ndingo lokalo wana nani wana bia koti na terrain na bino nani nani ya Kishasa alobi no moni ndenge na koti po grâce à zalaki na ba ndeko na biso mususu wana yo mbala moko a changer les bango face le kola 500 bal nzoka ne basumbiye mais zongende makambo Karina bana okanza a dit 500 na eko ya asala matala na fia sans papier tokene na mona malebe kolotofina Manuel zela nous avons la vitesse moko écotournable tokene na no malebe Karina a yene esprit lokola mona ki grâce bazana ba Chantal bazana ba na batu mususu wana ensemble yesko azui 500 bal a boa kliniti grâce à zambwa a boa klemo amukua pour abuka baninga na re makolo mais ayeba kiteke grâce pe ni l'esprit donc l'air yazo boa kila ye mukua nani Karina zo kanisike ye mutabeti 12 zo kani grâce zo beta ye 24 omani makamba ngo sikondingeke pour grâce ayeba kike mama na ya kufite so Karina zo kanisa kuna ke asomba ye lokola mama na ya kufi lokola ya zalaka na mbongo te apesi 500 balles comme ça aya koseka ba Chantal vous comprenez voilà 9 et comme 6 Karina yeko comprendre avec beaucoup de retard kazwa ki 24 pas yuma bara yankete yuma bara yango wana c'est ça c'est quoi loko ngizo pesa ba chinois kanda donc ba chinois donc ba lié bango 500 yo fili vous comprenez
Chance life na sala kilobi. Chance life na sala kilobi. Ba wario e bedo ke ba mama ba wario ba mata kilobi. Ba yeko comme que non 4,000 oyalo baki que non oh nani fallait apprécier Isaki a lokuta. Vérifiable. Donc ba wario ba mata kilobi na life nanga avec des preuves. Fali atikala kopesa grâce mbongoti. Donc publication ya sala ki wana Isaki a lokuta. Donc, matalana kak. Oh, fallait atteindre les 4,000 bandeko. Nazaki na ba responsabilité ba walobi ba laksaki da ba papier. Azue lo comme côté pas fali. Mutoye azui 12. Isaka. Donc 24 Isaka. Azui 12 ya musuni matalana ba liembongo kitoko. 500 wana kwa yako somba mwa robi ya bana na ye. Ya bana kutute ya mwana na ye. Mwana ana problème ya basket. Mwana ana problème ya sandali. Karina yemo basala kamusala te akokele kuzukulukuta 500 ngo wapi oya pisi ka sama talana te osenge osangisa ba pesa kaye o ba pesa sopeka akroya ke wana ndisko azobuma shamba ayi baba linga makolo akoti na enta ile mugalo kwa mutakenda kwa nganga ya otetele okenda kwa nganga pa tsa mutu o nganga biela nga makolo ya mutu wana yo moko zwika makolo nganga elilingi nganga yo moko yo livrer pa nganga donc eloko esali yende yango wana donc grâce à Bendi Ende Makolo, grâce à Kene Kitoko, mama matanga ana déjà c'est bon, 5 so tie ekei ya musuni parce que talaka muntu ana problème mwana na imoko mwana star, ana problème ya sandal, problème ya sapato, problème ya robe, problème ya manteau. Bébé azana problème ya bilambe belé, sikoyo o préféré ça la matalana na muto boyo kana raté oui, c'est gentil. Grâce vraiment kotoana a Kene Kitoko parce que ba fille a rando mutu moko ta pesi grâce contribution na matanga lokuta donc mutabimika kizenge zaka ye mutabimi zo bakara ye même Marie-Laure oui Marie-Laure ba audio nga na chakilobi azaki clair alobi pour Marie-Laure a ba audio moko boye grâce à zo senga ko tumbongo azo seka ali Marie-Laure ya Marie oh c'est moi Manuela alobi ya Marie et maman akufi me yona noche. Oui, Marie-Laure albino, albi ma copine, tokotala. Ok, mutamayele negazalak. Malgré la linga kaiti. Malbi tokotala. Parce qu'il y a compris qu'il y a quelque chose que ça ne va pas dans ces histoires. Alobi tokotala. Ma pécité. Tokotala, kofokotala. Muta kufeli mama lelo nyonso lingi ba peso nyonso mbala mo foza la mille esprit. Otimba to. Bazala ki ba copine. Non, sangwa matanga. Voilà. Et les ko digérer ngona no digérer temba mo komo senga ba cotisation ko tcha bat na ba groupe. Au moni te keka koto na ngambo koto to aki mille esprit ba aki mille esprit muta pesi grâce mbongo azate. Nga grâce à Benganga les mêmes jours on a privé ma copine maman Koufi Candy Shop là on sentir ba partage en tout cas continuer toujours tapotage toujours tapotons nous vivants grâce à Ibisinga ma copine maman Koufi naza mona liboso de côté na poto donc iso ki moyen zali ma copine tiela ngambona yo sekeka ke c'est bon totala natala nazi la salaire ilika donc yo Koufelika les mêmes jours à salaire life on les mêmes jours nga nazo appel la grâce ya ma copine sunga basungaye Clara, bonsoir. Non, motala so na ndenga GDG na mona ngo de ya bizarre. Ah, moi na mère akufeli maman ka lelo na internet pe sa ngo to uchozwa 2 heures d'ita après stati na nga na chaki na mire. Azo benga ma copine mbongo cotisation. Eza ira zela so mbongo eleki na ocha atinde langa lien ya PayPal na ye makambu nyonso adimbisa nga peka na groupe wana okuti bato ebele na kati ya groupe ngape na kitaka groupe. Na linga makambo cha na groupe te po numéro ya muto etikala na kati. Voilà. Victoria certain, nous sentir la présence nayo. Zela nanu, la doseuse a sengi la mami pardon, ma doseuse a sengi la nga pardon pas nanyo. Oh, zela na tanga, iza wapi hein? Kaka wana ba. Lokute. Bochi ko kosi la doseuse la makambo a sengi la nga pardon. La doseuse azo seng azo loba akosengi le pardon et pas. Ah non, moi ça la puta biso bon na lingite koloba makambo na yo toke ma alobi na etete koloba mabela la doseuse te wana eza batu ba komaka ba kokosi la doseuse pe makambo ngamo na zana la doseuse na yo kyango te so kaza bongo lobane Manuela aza live pa otete là donc asengela nga live pa ya nani ebemba Karina kufa ebemba Josiana kufa ebembe na bato wana ba osala live nga sengela nga pardon jamais loba Manuela boya sengela nga pardon na ndeni ngamo mamu bimba na vanja na life au tete la na conscient mam na osala Josiane loboko ndambu loboko badoda
Nga oke osengi la nga pardon kosi. Tiko kosi la doseuse makam. Yebisa Emmanuel azana life alobi Josiane loboko ane pola ndambu na ngambu moko loboko. Tinde la biso preuve. Soki na zwi preuve ya solo na koyeba nena osala ndeko na kufinga yote mais tinde la biso preuve. Nga na komi mutaba preuve. Tinde la biso preuve la doseuse azoloba makambo. Registré. Tinde la biso ngo. Yebisa bande la vocal ano enregistré tinde la OTT la boni boyeko. Ngana ke osenga fio abimisaka makolo tofi na muto a sans papier. Muto a sans adresse na kati ya poto. Ngana ke osenga pardon nga Manuela. Si apata. La dose tiko na omo na koseli la doseuse makam na ndimite je crois pas. Tinda preuve. C'est normal, Josiane Azarana muto liboma, Josiane muto esala raté to yeba ebiso nyonso. Continue ba to ba omata tala to za plus donc vitesse car c'est normal. C'est normal, Josiane faza la muto uti ishasa mwana poto lokola nga plus de 25 ans na poto. Ngala to zala mwana musala ya muninga mwasi. Na pesi bino histoire likambuye, na pesi bino CVT ya Chantal. Na na sima ya Chantal wana zala sima na nga na makambu na nga akota makambu na nga to mata na voiture na nga inde na bambi mumba chimeni kiala to zala na banani yango to zala plus de 6 na kati ya voiture na nga to ke no bundisa mutu kana Chantal wana na zikisa mwana na nga o azomona mwana mama kuluta Rosaline mwana na Chantal azobwaka ma fille chérie banzungu Rosaline na c'est mwana ya Manuela ya suka mwana na nga suka comme ni Rosaline elle s'appelle Rosaline mama kuluta Rosaline aibisi Rosaline ana rando na mama abino mwana ngai mutako tate mwana nazo tanga kombo c'est mwana Manuela kitoko ti Chantal mwana na tangwa zika kayaka ko soutenir nga na hôpital kana ba français ni wana epola omonika ba français Chantal wana epola à sauver quand on est à l'hôpital parce que moi je sais pas parler français mais Chantal elle est là pour moi à interpréter ma kambu docteur azoloba moi je sais pas parler français azala wana ponanga Chantal abundela nga debitumba o ezake sona lobina zwa yo mutozo commenter to ke ne beta mutu moko azomema nga mutu bo kendete donc lelo soki Chantal a décidé que obeta mbolina na ko démarrer voiture nanga na Chantal inde toke ko beta mbolina ngana lingaka Karine mokonzi te nazana warrior Karine tanga banda ko finga ngana za warrior depuis na yina Karine numéro 1 na bino tanga banda ko finga fali pupa lelo suboye bango loko na yinela na yina penza Karine na bino na yina epena na motema o ezake lelo soki Chantal a décidé que bitumba pena na Karine. Je suis là pour Chantal Ibola. Toko kende pena inde to cherando na ngana Chantal na mupanzi toke ko beta mami na bino wana Karine mokonzi makolo tofina tango amanka kabato azwaka visate tango finga kabato azwaka visate alors nga Manuela kitoko pona finga Karine na finga mama Charlotte na finga na mwana wana Rietan na oluka visate Nana bese to Karine ni calcule pas. Fali poupa Karine ba te bele Karine na bino afinga ba calcula ka azwaka visa po finga fali azwaka visa po finga bato nyeso ya finga nga Manuela kitoko na zwa visa pona mwana mwasi moko boye ndumba molaso kaleso élastique lemba na ajo ya Karine asali kindumba cercle na kistaro Karine na bino asali a se retrouver sans papier mobala botisi abandonné ye Karine la femme donc on a ke ba botisi mwana liboso ba sundoli yo mwana na bino wana orientant ça pas même na 2 ans celui 3 ans na imité âge a rosa na âge ni a elonga kala mwana wana ebi affection papa te biso to vandi na mibali na vandi 8 ans de mariage na mobali boza tembe to tcha ba photo ba mariage bana to vandi na mibali na kati ya bandako orientant a ebi affection papa te Ariateur bazo tambusa kaka lelo soki mama zui mobalo yo mwana koma lokola caméléon ndenge kindumba ya mama zo tambola ndenge mwana zo porter ba kombo ya makangu ya mama lelo na yebisa bino ba chino bozwa matoi bo fungola nga Manuela kitoko pona lobela fille ya Kinshasa na bana obanga bino na zwa visa c'est normal tala bat ba soutenir Josiane la femme le plus sale d'internet Josiane ana problème lamba ana problème akabelo ana problème andako mwasa mundele boyebisa Josiane ça la télé réalité
Muto azo défendre moi na poto azo défendre pena Karine vraiment na poto tala Josiane ayebi sabino ala kisanda kuna vanda na mundele menda kwa Josiane yalo kwa mutavanda na kimbantsek munda kwa Josiane yalo kwa mutavanda na kisensu moi sa mundele na poto koza na ndako Josiane azanango ndaku ya Josiane place akenda azara mo so kozo sala soki wapi ngo azalaka ndaku esila bien te asale la batu ba life Josiane poso ngando loboko ndambu balia siko ake kozwela biso tele tubis na tele tubis ya Priscilla Oba akomi lisusu mukala ya Karine vraiment na poto lokola nga nazala na sima Chantal Ibola te je préfère na lembo na makola Chantal Ibola que nazala na sima ya mwana mwasi moko boye ndumba numéro 00 molasto elastique et donc nebisio aosala kindumba o gagner vite muto oyo kotikela biso ba mabele libanda na internet ale mwasi lokola nga Manuela kitoko madame range madame bijou à 10 000 muto ateki niar na ba musicien kombo ya minene na mboko sauf Fali a gagner vite ale nga Manuela Karine elle calcule pas impolitesse mal éduqué mal élevé le quoi Karine Nabino oya finga tout le monde a manka ba misia minena manka ba parabatu ale biso to banobate Karine a beta 12 Fali a répondre ka basala ka rando na Fali Karine mo konji na bino wana basala ka rando na Fali tango manka ka bato azwa ka visa moi aussi Manuela il y a pas de visa pona ko finga makolo combinaison fille à Kinshasa taka to benga ke Magala benga ke mama Kingabwa ngana benga ke fille à Kinshasa siko likolo na ngomba bakse makolo combinaison makolo tofina moi c'est pamba le quoi Karine fille donc fille sans charisme ale ba chino ba ba ke Karine asala ka ba rando na bino ba bêtise te biso to sala ka rando bêtise na munoko mais ya sala ka rando te ba benga ngoni sur le terrain pratique au tete là biso to lobara bêtise na munoko mais Karine siko asala la biso ngo sur le terrain ya la ki sara libele avandi yemo na life abimiseli bino mutu alibele ne mwindu makasi lo ndoki na unamona mutu mabela mwindu makasi te na mwasa pembe aya lakisi biso mitu mabele libanda aya vanda fongoli makolone nyonso apanzeli biso mwasa mulaya kizenge apanzeli biso makolone nyonso to mona niar na masoko na libanda lali amilalisi bota na niveau mami de la Chine bino bobaka leki batu na buzoba aleki batu na donc na kozala bolole mwasa mulaya ko bando bambana kana mabelo vandi yo mo na ndako mama la bino la mami de la Chine bambani na mabele abambani na mabele azima asali karate afongoli makolo ale boyeke na leki bino minwe pola fio amunoko pola Karine tala ba minu webi sa seka bien en face à caméra munoko nyonso ba minu nyonso pola ba minu mike lokwa ya taille ya Arietan maman moi ça moulaï bongo 1 mètre soki 90 2 mètres presque ana minu ya taille ya Arietan Karine ana minu lokola Arietan ba minu nyonso pola minu pola misa ba biloko minu lokwa manike ale muntu abongo lo bake ale kakabino ba Manuela na mukanda eloko bino baso bovandaka na poto c'est normal faut bomona Karine alobi ana maison blanche on faut la danger pour na bato lokola ba Josiane po Josiane avandaka na poto na Priscilla bana ndaku salité bakoki ko sala ba télé réalité po ndaku bazana problème ya ndaku c'est normal ba mona ndaku ya mama na bango neti ba chinois ya de ba chinois lokola ba Josiane bozana problème ya propriété Priscilla a mal propriété talaka muto sala life na combien attends un peu bande ko tu as plus de 300 personnes mota la tapotage muke bon mité mama ben hein pour tapoter live tu as na s'il vous plaît belle la beauté la reine bonsoir tapotez-moi les live Candy Shop Victoria certa Victoria maman na soda le loi kena tous les chinois pour la live à la doser tapotez-moi les live s'il vous plaît ok Manuela oh otetela obi ufandi boye bovana fianton ana problème à makambo ebele na vie bino ba chinois mutu na bino avandaka na poto star na bino umeli na internet plus de 20 ans na internet Karine sali plus de 20 ans nana kumba ta voiture te ni na Kinshasa ni na poto amatarata mutuka te yo so mona Rihanna makolo bino so mona Beyoncé makolo star azanga parking ezanga mutuka Manuela kitoko mama deka revandi moi na ngali bosa kumba voiture
Nana 2 voitures evandi Manuela kitoko star. Na ebi kutu ne bazwara 30 bazwara ninite star a makolo. Chantal Ibola okato bo asala rando na Karine. Chantal Ibola kumbarati. Chantal Ibola kumbaka. Boyebi makambo za nango na la police le mso abangaka akumba bakanga ye. C'est normal ça na problème na la police. Mais ceux qui te lobi que ba star to bana ko démarrer na ba voiture, to kota to simba ba volant. Chantal Ibola wanaka aleki mami na bino. Po Chantal akumbaka. Mais azande na permite. Azana problème bino mo boyebi, azana moi et yoma o eleka akena ko stamper na la police. Donc Chantal akoki ko bakisa te aya ko kumba dans les noirs pour asala bino plaisir ba ko kangaye. Mais ayebi ko kumba. To mona déjà Chantal ina volant. Chantal a démarré na mona Chantal azo kumba tanto kenda bitumba. Chantal mutazwaka volant voiture na ngazo kumba po nga mutezaki bitumba. Wala makamazo ye bisabino ba vérité yango wana. Chantal a kumbaka. Yango Chantal Ibola sale fort tant bozolo baba star Chantal Ibola na vraiment sale fort. Soki makambo sili bunda ozwa permis parce que star nyonso vrai chéri na ba héros il faut zala na car. Tala batu ba soutenir ko banana GG, ko banana Josiane, ko banana Priscilla, ko banana yemoko leader a makolo. Mboli na lekaka biso mwaso akota ko teuti na ana permis na ana mukanda na ana ndako kitoko bana kitoko na age ya Karine mwaso 45 ans mwana na liboso za na 3 ans. Sikotango Karine olukaka makambo olukela mami na bino makambo. Sursi ba pesa Chantal eza nango pona 2 ans 3 ans. Kala mingi te sursi ne ko sila. Tangu Circia Chantal et Kosila, ponga pe na chaba tumbeli, bakatela ranga 2 ans, na kenda ko stamper na la police, nenge Chantal abando ko sto, ao kende ko stamper 2 ans. Yanga Circia et c'est sila. Elongwaka na na droit ko bunda su ya sika. Donc Chantal mukolo Circia Kosila, po banda to bandi affaire ba cha petite sœur Mbeli et ko zala pe 3-4 leki. Donc Chantal azo kende na Kosila na ba Circia na ye. So tangu Circia Chantal et Kosila. Mukola ko décider que ne beta maman na bino na ko accompagner Chantal ke beta maman na bino po Circia si la kaboma mutute bato ba chambeli batambola ka libanda e bongo siko Chantal ndenga zawana après Circia so que si le linko lobake abandeli deuxième chance ana droit ko sale yoma mais banatan o ba pesa ka Circia ana tanko azana droit ko bundate parce que ba katelier moi tamoko boy. Mais tant on est à maximum 4 ans, 3 ans, 2 ans. Donc, ndenge to kende boya chanter le komiko kende presque na suka. Siko mutu ndenge pena to vanda nga Manuela kitoko, mwasi azana elongi Karina ana poswa ngando, elongi batache, elongi makwanza. Bino ba chino bo fingi muninga makwanza na masoko, mais maman na bino azana ma préféré makwanza lisoko. Je préfère nazala na likwanza lisoko lokola Chantal et batami na pantalon que nazala na likwanza na elongi. Maman na bino fille a fort d'intin. Karina zo pakola poudre comme lokola bembe bamboma. Mutuna na kufite mais bambome siko ba maquiller pour famille zo ya kota le bemba. Merci beaucoup na chapeautage. Tu commis déjà plus de 400 personnes na ligne. Lokola mama bizengi na Hollande. Otete là. Donc nanu vraiment na poto parce que otala bat ba soutenir mami na bino na ba fille a rando mutu lokola mamo abota 5 bizengi akoti lelo life na côté la na life na la kiso ko Manuela kitoko leader a rando na coach o finga nga mena commenter oyo bato ebele ba banga ka bana na nga ba coach ba commenter na mira mamingeni a bloquer bana na nga mo na tikali na terrain o finga na video nga na commenter o finga na commenter mamingeni na beliso liboma lelo na komelio lo moko mamingeni. La Chine, bato bino bozui na bandeli sou je te répète. Mamingeni azadimi. Bato bo sali diyo po bo liya Chantal bo sanye la Chantal to bo ya rando ba lobate ba défendre Chantalité. Si on prend la bino na kana inanda mwanko. Po bino la Chine bozui Josiane. Bozui mwana wana ya Teletubbies. Alliance Priscilla Oba. Mwana munene lokola ballon, lokola kizengi, bozui Priscilla, bozui Josiane, likolo nango, bozui mamingeni. Si on atali sabino ba grandeur ya bato bino bozui. Mamingeni ndenga zalaka wana, Manuela kitoko mutachema mukongo na se. Banana che mukongo na se to zalaka mboka moko. Mamingeni ngana oto zara suna procédure raswana kate. Soko za mwasi, sepeli sa mami de la Chine. Sala lisusu moi répétition.
sala su eloko wana beta su vocal wana na tobolo mukongoso na tobolo turo na ko tobolo lisu beta su vocality oyebi adresse na ngati eleko ya kosala ba grimace na life no so toka ozana life pour ba ki otala life oka ya otetela mama ba gege otetela yo bwaka kombo songa na bwaki mama gege yo interpréter kombo mama ba gege wana life otetela sepelisa mami ya la Chine yebisa yeke nga fona beta Manuela po Manuela muta kotisa po so obebali na mobali na o mpapa bizengi oyaka koloba nini oyako finga Manuela ngano to ko finga na lisute mama bagege ngano etikala makambo face à face sepelisa ba chinois sepelisa pena ba chinois nga mamingeni na o défendre Karine Manuela yo so kote la Chantal si on a mi kote li Chantal na kanai na ndambanko mamingeni to vanda kanomboka moko salela nga bikamwa ya ngeni ye salela nga bikamwa ye ya mami sala bikamwa ye la Chine e ganga ye salela nga bikamwa je suis prête pour toi mamingeni yaka eleko toka kana live Manuela ya mode ozowela ya mode mobile na yo ya mode mamingeni tika ko gango ya ko sala AVC ko piquer crise na plein life nga oyebi adresse ndaku nanga mamingen oyebi place na vandaka otete la azawa na netre chadat sepelisa la Chine mamingen chadat koya ko pelovani na ndaku no so pela oso gango mati otete la leleza ki somoti mamingen na mati